Merci pour votre fidélité manifestée à cette émission au cœur 17e art de Nuuk. Grand rendez-vous de tous les dimanches à 15h juste sur Congo Star Télévision, la chaîne 100% culturelle. À la présentation, c'est toujours moi, Evelyne Mia Moore. Au cœur 17e art de la famille artiste et comédien, artiste au passé pays Sarapino, au Yobasa Kamusa, Bango tellement yakito. Et pour ce dimanche, c'est là qu'on appelle Maman Mousseka, qui évolue au sein du groupe Elombe Soukar, et c'est lui notre invité de ce dimanche. Mais avant tout, je dis un grand merci à la personne qui est derrière la caméra, Elika Songa, dans le cœur de quelqu'un. Et bon dimanche à Nessie Ilunga, ma copine chérie. Bon dimanche à Vanessa Loufoulou, à notre DT Donciel, à mon boss Gypsy Kiedi, à mon cordon, John Kavissa, M. Dadi et à M. Francis. Bon dimanche à vous. Et bon dimanche à mes consoeurs, mes confrères journalistes qui sont présents. Ce dimanche-là, je vois l'homme de Pesa Makambo, vedette du love international, toujours affi à Boueto, par le vieux, surtout affi à Boueto, directement Rosa. Je vois encore Lolita, ma concert, moi, si je suis ma sport au niveau mon Rolex, mon Togo, on a évité, pour ça, on a des donc, il y a tellement trop. Et bon dimanche à la famille Mia. Là, je vois ma maman chérie, ma maman Jackie, je t'aime beaucoup. Et ma concert. Et bon dimanche à les téléspectateurs. Nous sommes 24 communes au Bokomé la Kabiso. Merci pour notre message. Merci pour notre appel. Merci pour l'union sur pour notre émission. Sans plus tarder, Maman Mousseka. Bonne année. Bonne année, Nayo, Evelyne, elle sentait bouger. Moi, vraiment, Maman Seka, et nous au Kanaki, au réalisé l'année 2022, mais si tu as combien d'années et réalisé? Oh, bon, on a mis une raison à Sima. Nous avons pris le groupe Elombe, mais le groupe Simba. Le groupe Simba. Le groupe Simba, il y a le président Elombe. Donc, maître Faustin Soukare. Voilà. Au dit que le basso qui est réalisé en 2022. Et Kokissamité. En fait, na kana kati, mais na senga kati kambe kokisa. Ok. Kokisama. Lwa nzamba zane kama mukolo. Yo kolinge kokisa. Mais so nzamba omona na momana so kokisa me bo memo na biyalo mabe. Nzamba pa bo pesa na otan. Donc namona so kokisa me te se nzamba ni na otike e kokisama. Donc eza mamebelo na bisa nzamba na ekokisa me te je crois e kokisama na lobango azate. Parce que ici, moi, oyeba, et puis surtout, yebi dans ça, na eloko te. Donc, etikala yanga moko na ndenge mabe respect belé na bayoso bazolanda biso. Ok. Maman Seka, na quartier ovandaka, est-ce que ezalaka na artiste et comédien to ozalaka la seule personne na quartier ovanda? Na quartier belé. Na oyo kolela. Na kola la place belé là. Nakola na masina bana changu atangebe nakola na matete na moni bana bani kolele alors quartier ni le bandela théâtre nakola na Kinshasa. OK basa ipeli nazoyi ba l'époque quand nazo kindiral quand tozo répéter les yala nous avons kutana na José de Londres na kwa ya kikwa Tala veni anga mwana kumina kisasi kimi. Donc la veni wana we kimi nga wana na kwa nous avons besoin de transport wana na kwa wish. Na kwa wish presque ça va. Donc la trop wana même sous na Kitega na point. Tant na Luapula na point. Donc là juste la presque ça vous a okutana naye la politique victoire ya kina na bébé santé na côté ya la toujours qui côté na là mon fils là vous voyez hein mais sous ba ça y va peut-être pour monter mais bazaki déjà vanga pe bazala Tangi na biso 3 films congolais oyo Maman Seka
Trois films congolais. Trois films congolais. Mais en fait, on a un film de la mission de Simba. Non, pas le groupe Simba. Pas le groupe Simba. En tout cas, il y a un titre, il y a un film dans ce pays-là, il y a un groupe Sans Souci, dans ce pays-là, il y a un film dans le groupe Sina, dans ce pays-là, il y a un film dans le Bango. Oui, hein? Groupe Sans Souci, Sina. On a un groupe Simba, Sans Souci, Sina. Et puis groupe évangéliste, voilà. Par semaine, on a combien de films? Par semaine. Attends, ma Bible est mini. Film peut-être en dignité dans la rapide. Quoi? On a besoin de temps mini, peut-être à la film, peut-être dans la pièce qu'on a tourné, on a ta la mandat et puis ça me l'a rengaté peut-être on a fait notamment m'enlever. Donc, il y a un film, on a beaucoup plus dans la Bible. Eh, ça te banda tongo tipo quoi. Ça veut dire que la diversité, on a quand même alors, c'est quoi? Au bout de la film, acteur ou actrice a joué. Au monde qui moi, partir dans ce pays, on peut pour improviser sur ça. Ah, net, tu n'as pas Nigérien. Là, c'était la pana. Patience au Dieu. Ok. Et puis, Baza est béni peut-être par Congo et Kimi, on a eu des Congo à Monatani. Chez les Ivoiriens, on avait également les Ivoiriens tout. Na CP la Kanana ni douceur ya nani. Congo et Kimi pe, ou lié na ma famille. Delta. Et puis, là j'ai à Clé-Clé, Clémentine. Elle aussi. Et pas Mindele. C'est là que M. Ludovic, Nani Oyo, Nani Abachezen, Tiko Bakosa, Bisonaba Makasi, Wabeta Kaka. C'est blindé na Nani Oyo. Jackie Chan, Azar Terre, Banda Boumwana, Banda Boumwana, Banda Jackie Chan va mettre paille. Si le lot film à Jackie Chan a l'amboka, a puis oui de finesse. Oui de finesse, à part oui de finesse, la lingaka. Mr. Man, Mr. John, Mr. Bean, oui, il était dans la tête trop. On passe à l'information. Ceux qui va aurait mettre un trophée et pas acteur ou actrice, comédien mon corps. Meilleur acteur masculin de 2022. Pour Nanga, Baza est belé. Moko. Baza est belé. C'est autant encore Moko. C'est Costa. Meilleure actrice féminine. Sila Bissam. Meilleure révélation féminine. Meilleure révélation 2022. Révélation 2022. Révélation 2022. Jérémy Chaban. Meilleure scène 2022. Scène 2022. En tout cas, film Moko et Mika qui est pas à Belleville, Belleville 15. Parce que côté pour Poma, waouh. On a ça dans Poma. Je crois. Film en fait la Boussane. Et ça est critique à Belleville. Donc, meilleure scène à Belleville 15. Ah oui. Meilleur réalisateur 2022. De quelle célébrité se sens-tu le plus proche? Chala Lingala. Motoni nyo ya tombwama oya olingaka za pembeni na yo. Papa Yesu. Na Congo awa. Ati. Quel artiste et comédien? L'artiste et comédien, bah moi tout n'a pas vraiment pembeni. Pembeni. À table 2. Au moins, on a qui aux Arabama, il y en a qui vont la pembeni. Eh, bah moi nous sommes dans la tout pembeni. Tellement nous sommes dans la salle là, et c'est n'a pas tout dans la pembeni. Mais pour 5 personnes,
okolingaka moko c'est pas dit kolinga bango nyonso ndenge moko oconsidéra bango nyonso ndenge moko non na considéra bango nyonso ndenge moko oui ye bongo bongo makasi ozotunanga awa artiste nini naza hypocrite te comprendre na reconnaître mosala oyo na reconnaître valeur ya motu nayeba nani motu aza na ofandaka boye te nani ye motu moko elongolanga ni ozotunanga ti mpo na yo artiste oyo ajoa kitoko même so mpo na nga dacosta ya mibali na basisila bisala ocomprendre mais l'écriture boye ke boye mpo na nga benvikante eye na ba parce que tata na biso elomba ya likolo moto akoma koleka moi ça n'engage que moi eza vi na yo yanga mpo otuninga moto mosu oyo oloba mpe oyo aye olingaka kokende cinéma to kotala filme na ndako ok cinéma wana sali cinéma wana Congo oyebisa ngai otunanga question lobo oyebi te na Congo na ville ya kisasa cinéma par rapport à quoi na poser eza question nayebi eza motuna na lingala puisque répondre nga ndenge kaka olingaka mingi kotala cinéma kokende kotala filme na cinéma yango mpe nga mpe na répondre yo mabe te nalobi apona répondre na boyi nakosa bato mpona oloba na bato nalingaka kokende kotala baotuna kokenda kotala yango wapi tozala na sala cinéma te mongi te kufa zo ekufa moto na moto ainsi de suite bateatre répertoire nango te okoma otaka na tv na bayoutube nde batie biso na batelefone eloko nini elamisaka mamosika na ntongo oyo elamusaka nga mpona alamuka obibuli na ntongo moto nyonso nde aza alamuka so nzambe alingi alamuka moto nyonso alamukaka na estce eloko nini vraimen esalaka kie na olamuka estce oyokaka mo makeyele moko to ozala na mwa mpe nonini otia mwa réveil moko to ndeni en tout cas nga vraiment déjà 6h 5h ongi esilaka mpo ekoma déjà heure à prière ya kosola na mokili na mesana na mokongo journée mama osekeleka ndenge nini journée ya mama moseka nazalaka na triangle nga nasala triangle ndako mosala église comprendre naa na triangle na nga donc naa na ndako mosala église ndako okabola yango siko ndeni ntongo so nayebi naa na tournage te nake grand marché sika na lukaa mwa kwangana mosala après mosala naye intercession l'église comprendre soki intercession esili nazongi ndako nazala na bagroupe te yaka tovanda tomela yaka tovanda tosola nazala moto ya moziki te mpo nazala na bacamarade te nazalaka na bacollègue. Quel genre de film aimerez-vous? Film d'action, film de suspense, film romantique, film d'animation ou de comédie? Romantique, comédie. Action bien dans la fan, on a pas ça romantique, comédie. Pourquoi? Pour nga mo nazana moto mo nazana kati na mo nazana mwa romantique wana lobby nazana kabe na matiti ya comédie donc nazana soli comédie makasi na zabate epesa nga mwa ba piste. Est-ce que toujours c'est la moi et nous comment ya romantique te na te pa na osala mote na kosa mote ko limisa na kosa romantique ezongata Vraiment, question choix. Préférez-vous les cinémas français ou les cinémas américains? Les cinémas japonais ou les cinémas indiens? Japonais. Pourquoi les japonais? Nalingana Japan po moi malgré bakosa bango senti deya bango baza makasi mais nde bakosa makasi bato bakufa te na filme na surtout na basérie mpona bafilme na bango baaction bazalaka na mwa basomosomo wana batobola banini biloko na bango wana kokanga ngo te. Est-ce qu'un jour maman Moseka akoki kobala joueur na vie normale? Joueur ya Moseka akomi vétéran po age deya naza na mona okebala joueur wana ozaleki to mwana nga parce que nayebi foot ezalaka na limite nango na age. Alors sikoyo soki akomi deya na age ya likolo seka akomi nde bakosaka peut-être 40 ans ngati siko nasi na l'équipe 40 ans est ce que mabala joueur ndenge wana bala entraîneur
pendant que na bal entraîneur pour entraîner âge pour na te quand les rois comme diana aza dû à musée déjà aza déjà musée aux hommes on pas comme exemple joueur na âge na nga na éviter dès que balobi l'amour est na âge des à en considération au problème des athées mais nga penza âge à joueur les a souté le bana bala vétéran mon kobo abeta déjà bala tiki na ye peut-être mon coach comment na coach donc c'est ça pour na l'équipe des airs le remonta là l'équipe des airs oui il y a pas mal de choses ah bon il y a pas mal ce que tu as à terre promise c'est une bonne chose. Comment vivez-vous actuellement avec un partenaire, avec un enfant, des enfants sans partenaire, chez deux parents ou comment? En tout cas, au lit qui s'en va à Egodolanda, la ligami à mort makasi. Je n'intimité pour vous en apporter ça moyen bayango. Mon c'est cadeau vivre dans l'angolo en zamni, zamba au bas qui la y a na libota na yo azala nango. Mon c'est là, Aza mère de famille, mère de 3 enfants, sa fille aînée. Elle aime son âge, moi je ne sais pas. Aza na libanda boka, aza na mibale. Mais kozala na bango pe kozala na bango te na limite ya monde bazo zela libisanga. Partenaire ou pas? Ba partenaire na olukata ba brassicole baya. Partenaire na zo lukata na ba yani ya ba réseaux sociaux ba ligne. Ba baya ba donc ba partenaire oyo kanisa na tu. Na musala. C'est ça. Quel amour Quels sont vos intérêts dans les théâtres? Intérêts dans le théâtre? Oui, il y a Maman Seka. Il y a Maman Seka. En fait, d'ailleurs, on a beau répondre au comment, mais intérêt dans le cadre de ça, il y a sa famille. Et puis sa considération à côté de Moussou, c'est dans ma part, Moussou peut-être l'autre avocat qui formuler tous les deux comme il va formuler la carrière pour nous ça dans le ça va passer donc c'est un peu ça l'intérêt, mais là on a la même intérêt. Tellement la ligne comme ça. Pas qualification, il y a Maman Moussou. Qualification, il y a artiste, comédienne, dans le cas ou bien il y a Maman Mousseka. Non, il y a Maman Mousseka. Vos qualifications. Oui, bon, en fait, dans le cas il y a personnage Maman Mousseka. Oui, bon, Maman Mousseka est agressive. Maman Bangala, Oyo, Tcheto, Tché, Bayo, Kakate, Teti, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Pourquoi au Lingaki au théâtre? Bon, en fait, dans la salle théâtre, parce que les théâtre sont innés. Donc c'est dans le sang. Baro batala ngai ba na lubango mettre na copia mutite. Ils ont musala makila et puis par grâce de Dieu na beaucoup dans la présent oyo aleka na ina donc à côté ça fait ina donc soit iné na ina et ça quels sont vos points forts dans le théâtre? Faiblesse na yo ezani. Faiblesse na ngai ezala so ba pesi ngai bon, donc, la senti na dit ah ouais ben on vendre. Donc en fait, faiblesse dans la capa pèse ba ça m'a briefing malam. OK. On a comprendre que briefing wow, faiblesse na wa. Ndenge décrivez-vous Maman Mousseka? Il y a bilingue na wana na comprendre na mote au sens ngana. Okoki ko décrire Maman Mousseka ndenge ni décrivez-vous Maman Mousseka? Donc on décrit Maman Mousseka. Je viens de le dire tout à l'heure que Maman Mousseka, c'est une femme beaucoup agressive, elle est beaucoup folie, elle est beaucoup ticotac. Maman Mousseka, donc du genre, toujours la maman moi bangala, donc main libre, donc elle est comme ça, au tché, donc zone asimate quoi. Une bonne actrice. Bon, on se soumettre kaka na ba to yo kuti liboso et puis ko répéter. OK. Répétition tout le temps d'exercice et belé ko yeba nini yo lingi et puis ko linga yango. Ko yeba nini yo lingi ko linga yango. Yango ko sala yo le peut-être mokili le ba beno na ba bitile maboko. Parmi les 4 langues, à part Monoko Yambo Canada, langue nous sommes séparés la makas. Lingala ti. Abanoni, na séparé la français, pas la française ta. Na séparé la lingala. Le comment sont le lingala aux aburi au penza.
te lingala tosala bafilme na lingala basous-titre yango mpe na balangue mosusu balobi moto bayoki ta neti bana biso bana na poto bayebisi ye aotuna linganga bayebisi ye parti moko ya intimité ya motu aoloba nde yango parce que mpo ayebi lingala te bokomoyoka lingala soni alors que soki bosali filme na lingala lingala ya bakinois te lingala mpenza esengeli ete oube bomélange yango bomixe kaka okompa ya bakinois na vrai lingala après bosous-titre yango na anglais na français ainsi de suite eza mabe te donc naloba lingala torkos et français mpe na debrilaka anglais nde bomeka te naloba anglais makasi mais so olobi awa nde na koloba ngo ate po tivaka abi ya mort donc na debrilaka rapport nini eza entre la vie et la mort selon en tout cas vie ezalaka précise en tout cas il faut combattre la vie et puis yango na lobaka ntango ozotambola na se nango il faut ozala na crayon na gomme c'est-à-dire crayon na gomme bato peut-être bakointerprete yango mabe soki osala mabe kogomela na kati ya mabe okobongisa etamboli na yo peut-être ebe korattrape yo un jour lelo ebele tozomona bajeune fille bajeune femme peut-être aboti te parce que seve eza mabe eza teke batrompe eza bouché peut-être mibali biso bamobanga akende bongo parce que atambwisa evi mabe bajeune femme okwa biso bajeune fille lelo banda obongisa lelo na yo lelo kozela lobi te po ozosala lelo erattrape yo lobi donc vie eza précise yeba kobongisa ngo eza lokwa liki kande bato ya mokili balobi on ne vit qu'une seule fois bongisa etamboli même bible ezoloba elenge sepela na bolenge na yo mais bino bato ya mayebo bolobi mebebisa phrase donc inutile kuta osepela nango donc sala ngo kati na yesu mpe ezala ngo kaka kitoko mpo na nga kufa nayebi secret nango te yebi yango ka mokili mpo ntango akende na séjour de mort abotola efongola kufa ye nde ayebi yango me nga nayebi kaka vie parce que eza précieux il faut kobatela yango donc c'est ça monologue oyo progrès sur un thème même mobembo po esala plaisir na bato bakala biso dimanche mobembo nini oyo okendeki to okana oimprovise kasi na koimprovise neti likambo nini mobembo ete voyage ondandinga kende voyage fois aza na tike na ye yo ozokende mpo okende kofronde batali na liste wana bato bazokende boma nkombo no eyali te obandi oloba na zelo obi papa nga nayaki kokoma nkombo na nga tala malamu zelo alobi yo ofuti mbongo te olobi bongo nga nazoke mobembo kosalisa mwana na ngai kuna na nini na boma mpo mama bayaki mongala batala babandi na leti na letu babi mama awa kumbomela te yo futi bongo na bieta mpona oke mobembo ndengeni mama wana tikala lokuta yali mabe c'est ça mobembo lisolo na betele mobembo na kati te eyali. Merci beaucoup, j'espère que ça lui énormément plaisir na ba téléspectateurs au bord la biso na banda ko baseki vraiment Mamou Seka pour Mamou Seka eloko nini oye koma ya mabe na carrière na yo olinga te un jour ezonga nalinga oloba ngo te mpo nga natala mabe te natala bolamu yango nde esala nazala na bato malamu so nanga otala bamabe mingi na okoma na conflit na bato eza conflit te donc mabe moko mutu moko donc phrase moko to eloko moko basala oyo ya mabe omonaki eloko oyo na olinga te un jour ezongelanga so na yo yango nayebisi yo so nalobi yango eza lokwa navandisa yango na motema nakoka oloba mabe te mabe ekomelanga na vie na efasa yango me epesanga ka leson natira leson kaka nalinga oloba tomoni mabe moko boye te mpo na nga meme bato nazala na bango basalanga mabe me nalinga otala kote ya bango ya malamu mpo nazala na bango mpo nga te nana mabe oyo bamona epa nanga donc vi nanga natambolako so doso osalinga mabe na tyaka motu kare nayebike awa na okoma nosuti na viva bongo obi lezo déclaré serpent eza nyama mabe lezo bazala prudent wa serpent comprendre nazala mpena prudent kote wana so nasi namoni kote oyo nayoka olobi mpo na nga boye ata napanzeli yo bino lokwa namoni yo dentiste mais natiro de akare na nga nazala bongo. Mamou Seka olingaka koyoka mingi kotala mingi to koloba mingi kotala na koyoka nalingaka kotala mpe nalingaka koyoka nalingaka koyoka trop mpe nalingaka kotala ntango naotala epesaka nga mwa lisusu
na côté fa na batisa jaune so basangisa ki yango nango ingepesa couleur na domaine na bino ya art est-ce que Mama Moseka okozala la solution mpona bakuluna esali koyaya o bandoko abloni na baloba batéâtre aovanda te mero azala kote amso message na yo ekoki koedema bon par la grâce de Dieu aidé parce que toza basala ya nzambe nzambe ayebi ntango na ya osala toza mpe na bapolisi na biso oyo mpenza basala mosala ya malonga bazali na ngoko oyo nzambe akosunga nayebisaka bango kaka batala ndeko na bango ya mobali soki oyo Mama Moseka azoloba ekoki koteya bango te me batala ndeko na bango ya mobali lelo atikali handicapé mpona libela donc ayaki akata policier mpe aluki ase défendre lelo atikali lokolo ndambo estce bokontinue na vie wana ti wana parce que lobi na bino esenga bobengaka baparent bobota bana bana na baobenga bino bapapa bamama estce vie na bino lobi parce que nyonso tosalaka etikalaka lelo bazala na bavie babeta batatouage na nzoto lelo bakoma bamama paster me bakoma olata kaka bamarche longue aomona moya alata mo elamba moko boye awa deya sa beta déjà esprit mabe okomprendre moya ke lolongola yango eza te ozwi okomi nelongi awa kota bima lelo oyambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur kota bima etikali nelongi oke te asango malamu tatali oyo namoni kota bima c'est-à-dire bongisa bina lelo okobima noyanki lelo simbi licheti lelo violet okati olobi parce que misala eza te otali age oza na 21 oza na 19 20 ans 25 à 30 ans 40 à 50 ezela yo oyo bango babengaka balobaka na rendez-kita donc rendez-vous na kibotata na kita to kosimba so licheti te ekoma na moma moko olemba otali olobi vi nasali yango ozomomprendre toyebaka kosala malamu wana ntango naoloba na babeti tatouage ya namoni ezwi cameraman moko alobi nga mpe nabetaki lelelo oyo ntango mosu akoba grand évangéliste bakabele chemise à manche courte atalaki abondia oyo elakisa quand je vis ce que je fis moi j'ai honte de le dire plus haut dans le ténèbre de ces mondes c'est ça un bon jour Jéhovah me poussa vers son fils, son unique Jésus. Il m'a reçu, il m'a établi, afin de moi son disciple. C'est ça. Mama Moseka. Ouais. Pays des rêves Moïse de l'armée. Congo. Non, pas loin sous. Moni mboko, il a elengi makasi. To sai na moni mabe. Et to ko sai na ngote ko mode d'emploi na bapesi bisote. Mode d'emploi na ngo eza toza na o toza na ngo toza na pouvoir likolo na moti. C'est à mon place au vandi. Oyo amu ko susu mona université nini wana. Nini ba diameza na kati. Donc ba yeba longoli bino ba tuso ba yeba exploiter. Donc ba nalinga ko makasi. Donc pays des rêves na ba et à Congo. Nalinga kana ke futa ni wa miso. Oui, na weta bisolo, na ke na bela na Belgique, na ke kota mbuma wana, na kangi mwa photo, na ke neloko za mulai Tour Eiffel na bango na kangi, na ke na Berlin, na ke donc na kangi ba photo. Après na zoki na nga na Congo, Congo elengi, Congo kitoko. Imagine toi un chinois ou bien nani, azo sambela Bouddha, lo biso kotinga na Congo na bomi. C'est comme ça to sambela nzambe. Toto soka visa to kende Allemagne to kende Bruxelles to kende wapi oui eza bien po bango basaki musala mboka na bango eza bongo biso awa eza nango magité nzambe aosala mpe nzambe abandeli akosala nalinga Kongo makasi na mboka oyo bien ya kitoko nyonso toa nango na Kongo me nde notice nango na bapesi biso mpe tosalela bamonde afloa nango te badotanga biso mpe awa ifo bamufuka congolais fo mika na salaire neti premier 30. Mama Moseka, souviens-tu de ton premier salaire où il va foutre pour nous ça na Simba ya donc na ka Simba deba te ba futaka na ya théâtre na ye ba pesa mbongo goye ba kabelinga blues ba kabelinga na deodorant mbongo na sombaka na chama plants so na sala sport na mo danger dans la salaire no mutoki na yo artisan muki ezala tokos ya so parfum na utilisons pendant combien de temps
Non, il va sous dans tes années 1900. Ma bébé, on a des salaires, monsieur, à partir de là, il était un peu dans la ce qui n'est pas le but, ma musique a sélectionné 5 comédiennes. Oyo a pu voyager dans le monde qui est États-Unis pour réaliser un film. Par le but, on n'a pas de groupe Simba. À part le groupe Simba, on a un là, tu as Simba du ballet. Et groupe Simba, tu as un groupe ressources dans qui est rondo basi. Ok. Bana basi. Na bana basi. Na kopo na. Ele vai jogar kitoko 5 na kopo na sifalo kwa ok na kopo na Suzy Bantu na kopo na ola nani na kopo na Neige ok na kopo na Mosantu bakoki etikali moko na koko na Mimi Kabongo obika 5 na nyana bakisa mosusu mais na bakisa maman sika so balobi lelo bosala pièce moko maman sika apesa titre ya pièce wana mais ezala vie na yo opesa titre ntango eleka pourquoi ntango eleka kasi 16 années elati yango na oya na mokili on a un message clé qui ne peut pas être message clé au monde à lobby n'a pas y a les lobby c'est-à-dire les passés ça les passés pour vivre les on a déjà autant de temps est-ce que un jour pour qui possède un film mais autorité quand tu es en cours c'est que ça déjà révélation hein ton émission maman maman c'est quand okutani na deux okutani pour aussi groupe Simba ou assister pe na ba départ fait arriver à ba ebele comme on a no cadre na groupe Simba OK na sali 21 na bane donc nakutani départ il y a acteur linto et actrice nini oyo vraiment et ça va pour passer au il fallait pas te akina ngonga autant ezala kina mais yé akitaki kokite ya kokufa to ya kokufa te ya kokite okena groupe mususu ya osala pe mouvement bon neti ba Herman Kasongo mais akitaki azali kaka bon bato mosusu baza neti Kalunga mpe akitami aza kaka mwana Simba Milo akitami aza mpe kaka mwana Simba parce que tout le temps tozala na bango neti ba Dacosta mpe azali kaka mwana Simba mais aza groupe na ye Amani ndenge mona otoloba Herman Kasongo nakoloba nani kokite mpena neti nani Marina Laba départ na ye mpenza il fallait vendre là. Ça dépend ça va fallait un groupe Simba pour la main. Oui. Marina là-bas qui t'a un problème, toi il y a mon problème bon président Talaï Keno pour le moment pas un an public peut-être un gars qui peut après. Maman c'est la 2023. On construit groupe pour pas faire déjà mon police c'est groupe. Et na muté mais na kana chaîne c'est officiel. Na zoaka baninga oui na zoaka baninga bayi mais na za na quelqu'un acteur nanga ba ya moi 5 na ba na za ba o délai. On va dans 5. Et na 5 na ba na ngana bakisa. Et na mutu te bonga na nzambe ra bindi a changer ati. Eh ya na kwa lelo na émission constitution boka mutu ba changer. Boka yanga et c'est évangile. On va bakisa. Oui. Na ko bakisa. Maman c'est quand mauvais souvenir ni ya mabe okuta nango na théâtre. Et puis on a les mauvais souvenirs. Maman benga qui parle. Surtout que ça n'a pas les bons souvenirs. Bons souvenirs. Oh énumérer seulement 2. Car mon ni pona ya lelo parce que na moseka. OK. Ko muskelombe afongolela nga mutema. Ala kisinga musala ko ezana ngelo. Et ça les lelo mokili bangai dans la maternité Simba quand même makolodi donc yango wana lelo na bimi na zango c'est en face à côté le donc ya mi balé et puis ça va sous deuxième famille artistique donc c'est ça maman c'est qu'à rencontre nini ya malamu vraiment okuta na mona musala o le baka vraiment non et ça pour la théâtre na okuta na ngote
okutana na maman Olive Lembe Kabila, première dame à l'époque. Et ça l'a taillé comment? Ça va bien. Non, on peut na bobila d'avance. C'est là mon goût. On peut na maman Olive. Neti lelo, on peut na maman Denise. Et ça les locaux. Première dame à Mboka Loa Congo. On peut na bouvani bosso là. On peut na photo. Neti lelo, on peut na maman Denise Nyakero. Est-ce que maman c'est vous appelez l'association locale à Papa Kosiko? Non, pas Kosiko. Natokanisa nde nazala te naka na pakosi oui naza na NTPC na pakosi koza na poste non na poste te pas na poste te même na Simba na ba réunion pakosi koza nazala te mena na nazala ke na moneke te nazala nde na ba réunion te mena na kata ko nazala ke na moneke na pe na NTPC nazala nde na ba nga na lingana nga ba tâche Maman Seka, verset biblique nini oyo linga makasi. Esaïe 43. Et lobby. Oh, lobby, même si je marque, bon, batanga ngoko, eza verset nanga, bon c'est pas nango. Et lobby c'est moi c'est. Et lobby, ata na kati ya moto, so ozotambola na moto, okozika te. Même na kati ya mai ozinda te parce que nga nzambe na lingi yo nayeba yo na kombo na yo na opesa bato esika na yo mama Moseka makasi donc nde nazala fier ke nzambe ayelinga makasi yango na banzambe ya mokolo nzambe ayebi makasi vraiment ayelinga makasi sikoyo yo mpe folinga ye totambola selo baprincipe ya nzambe mama Moseka elo oni osala na batemps libre batanga ezana mpa na bana nga napesa bango kolinga bomama epuis natalisa bango nzambe bana nga bayebi yesu ayesi bango sa yesu mobulu na sa moyo ça kovanda na bana mosala bana basi naza na moko ya 12 ans bientôt 14 ans kotalisa ye mpo mwasi azalaka deja mwasi ntango azokola ezala na age moko mpe boyakoma mwasi bayinaki kolakisa ye yaya awa basimba loke na maboko bakambolaka loki bapasaka moni sous-vêtement basalaka moni batrampaka basalaka ntango wana yango wana ifo pesa mwasi kibo mwasi na ye eza te kozaka mama novelas mwana zoto mama regarde jelana te zwa ta ya kopesa mwasi mwana na yo kibo mwasi ozwi mpe ya mobali lelo bana mibali surtout lelo tobosana kaka te mwana mwasi fo azala na mama na mwana mobali tabu eza te oyo okopimela ozwaka na telefone ozo comprendre banda otalisa ye opimele te otalise kaka mabe nango ntango otalise mabe nango ezala mwa mpasi po akota koboyisa yango te parce que eloko baboyisaka moto aluka découvrir le preuve ane cette personne n'est pas à vendre pe sukasuka etekama lakisaka mwana mabe nango ozo comprendre soki bakoma bo lopango oyo soki osombi yango vilo mobotika na pauvre osomba te mais si on lobby que cette personne n'est pas à vendre, il y a pas comme ça au bout de comme chantier. Maman Seka, est-ce que pensez-vous un jour réaliser un film vraiment? Oui. Na ba norme na mo. Na ba norme na mo penza. Et ça va moko ya souci na. OK. Moko ya souci na ba penza. Mais rien n'est trop tard. Nanza besi. So je moi aye pas pour produire yo. Pourquoi pas? Kasi musala na sala yango na masonde musala bien na sala yango est-ce que déjà komela yo mutu moko aleka na télévision afinga ekomela te ebekomelanga ezala ya un mois mpenza boye bato bavanda baofinga na bango mamba lokute bafingi te esi ezalaka mpona nini bapona nango nde ono oyebi so nalinga koloba mabe te natala mabe na répondre parce que olobi esi arriva so na bina wana na lobi e arriva esala ata ba 1 mois ya ofinga ata ba 2 mois so na tala le pourquoi na moti mpona boya na kolisa mabe epuis na ba age oyo fo olongola mabe tiaka bolamo soki balobi lelo Maman Seka osenga nzambe eloko moko sans réfléchir osenga nzambe asoigner intimité na nga na ye
okutani na mokonzi ya mboka lelo chance mo esalami okutani na Félix président osenga son excellence président Félix Tshilombo Tshisekedi mokwa kalombo kopengaka eloko kombo moko wana na elaka moko donc nakoloba nini nasenga owena osenga saki ya mungu osenga yebi o président soki nasaka mungu nde naokenzela ya bangala nasaka makaya osenga yebi ese président nana besoin otongelanga bor moko mpona na besoin nazwa bana nyonso po bazala na nzela na bana koencadre bango spirituellement physiquement bana loba lotanga gratuité te me basalaka yanga na konza mosika epuis napesa bango bamisala wana lisusu bayokolaki agronomie balosala bilanga lisusu nalakisaka bango balosala nini misala ya po papa ya yesu aza osala ya joseph momemusir na encadre bango bana filmeur azala na bango okomprendre kolakisa bango mwa likambo ya kosala koteya bango yesu koyambisa bango yesu na nko tano bayambisa yesu na nko te na biso oyamba yesu loba na yambi yesu zala mokonzi mpe mobikisi na nga balobi nyonso si tu confesse de ta bouche okomprendre ka acte wana asali ya olobake na yambi oyo yesu mokonzi mpe mobikisi na ngai elobaki mpenza na lola mpe ndimami okoya otwisi ye bateme na mai aloba nolandela vi na ye donc baotanga papa lobi ver bakomi bato tika mpe mpongo mama oseka soki lelo liso komi ministère ya culture elo oni ochange na te ministre ya culture et art merci madame la ministre dernièrement ote koyamba biso na cabinet na ye ya olobeze ebele ya olobeze ebele ya osala ezebele c'est ça. À part nini maman Moseka omema na théâtre komema apport eloko moko oyo en tout cas eloko ya sika na se na mo eza te nayaka na kibongai c'est-à-dire na lolenge na nga mais oyo nga naosala nakutango déjà nakutango déjà mais naya nde na mwa kibonga donc nakuta déjà lipa ezala lipa mais nabakisi kaka miliki ekomi mpe ole mais ezala déjà pe peine de Jésus. Non, c'est comme presque na suka message nini okoki ko lancer et pas ya téléspectateurs et pas l'artiste comédien au besoin du parcours et on a besoin d'image à en tout cas, pas bandeko nyonso et pas artiste comédien pe bazaka bandeko ba olanda bango nyonso. Liloba na koyi koloba tolinga mboko toteka mboka te tolongona malobo totekaka mboko topanza so panza nokoma ntela okoma SDF donc c'est-à-dire sans à domicile fixe mboko bapesa biso yango nde tobatela tolinga bakonzi ya mboka tobondela mpona bango toyebisa nzambe apesa bango mitema ya kolinga bakongole baoyo baza na bolingo wana te nzambe aimpose bango bolingo mpona bakongole nzambe akitisa mawa na ye na kongo soki eza na bato bakaba mboko nzambe akapable babimisa mboko bisika ezali congolais ajuire na oyo aza nango ezala slogan te mboka na biso toza na bacuivre na basi bayebi bongo oyo moko oza nango mais tomona lelo expatrie moko aye moto aye asali na mwa kwe moko bo oyo congolais ignoraki ya tie wana congolais baza bamoye na ye ya kotia mais le mosusu baosenga ye douane lino donc babongisela biso douane ya mboko oyo congolais aza na mayeli congolais ba expert baza na mboko oyo bakoki kosala makambo ya malonga mais douane basenga biso o lino mutu elongola lino yayobi mpasi ya lino donc allez-y comprendre donc c'est ça tolinga congo tobondela mpona congo nzambe asunga lelo biso tosala émission mais na minute totanga mosusu bato mosusu baolela babatami na nzambe quelque part baoboya fo eyokana mpo baoboma bango nzambe akitisama na mboka oyo nzambe akitisama na frontière ya congo basali ya nzambe tobondela mpona mboka oyo totika mwa baprofesi tosangana tobondela mutu na mutu na kwa na ye abondela mpona mboka oyo kongo intere na biso eza kongo merci mama Moseka okatanga te na oloba makambo malonga fo kobondela mpona kongo salutation
Oui. Numéro de téléphone. Salutation à Bagnon Sobalingama, c'est qu'à là je vois mon président, Faustin Soukari Maître et Lobé. Namoni ba collègue nyonso abo Simba là je vois ici le pechanga Mobutu bonne année na yo nous allons en janvier namoni le coach da Costa na obi Mfwakenda Belfi candidat patrona na bo sanité si la bisalu bekam ba bonne année na yo namoni 1050 joli Kalunga honorable mikono bengi mamono baza ebele bandeko nyonso tosala bango mosala moko nzamba lola asala là je vois mon pasteur parce que dans un ministère mais l'apôtre Paul mon père et balobi année année surnaturelle année de l'intervention surnaturelle de l'archange Michael. Oui, et ça bon année à l'intervention surnaturelle de l'archange Michael. Wana biso na ministère amen totambola na nzamba butu bongo parce que nga na un ministère amen. Na six kopé ça va tout tété là je vois beaucoup il y a ça pour de moi-même. Bambote et la possibilité John Kapenga un bon choix John Kapenga un bon choix na kati ya Lubumbashi Bambote ebele na bosalité Mwaka Tantine Mwaka la moni Nelingolo ya Nelingolo ya linga babengane Yangolo camarade ya bato ya Serge ya Wilo Bambote ebele ba nyonso balinganga ziza Kembumbe la star Bambote ebele évêque Papi Malekama pas Francis Boba mon numéro plus 243 81 19 13 274 plus 243 81 19 13 274 Namoni Clarisse Ndaya Fataki. Moi, c'est après, c'est mon coach. Merci, maman. C'est quand même pour la émission au cœur du 7e. Oui, au cœur du 7e art. Au cœur du 7e art, ils ont dit que les Koleka, ils ont passé la vie vraiment bolambo. Ils ont des questions pas comme les autres. La question dans les aïeux. Parce que dans les aïeux, on a dit ah bon tout n'a qu'à la question ils ont déjà. Mais dans mon aucun dans le lingue na yo, ça passe le bolambo bâtissa les sous. En tout cas, tout l'andalanda avec Miyama. Vraiment, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir de vous répondre à ce dimanche. J'espère que. Qui commence bien et qui finit bien, comme la souka émission, il y a mon son c'est pas ici dans la balilo, maman peut pas monter mon coya pour ces kaka. Babi fiston luko qui arrobase monte mon cobier. Donc comme la souka émission, on peut aller là, merci. Nos téléspectateurs, nous sommes vous avez qui brancher pour Landa Bisso et merci à la grande équipe technique qui met la caméra. Na mon niveau Elika Songa, Madame Lucie Lunga, bon dimanche à toi et bon dimanche. À mon concert chéri Lita Lolita balobi moi si nous comme des cas au PC le rubrique sport ah non vedette G-Love toujours retrouvez déjà la rediffusion de cette émission ce jeudi à 17h. Quant à moi je retrouve les dimanches prochains avec un nouveau numéro. Au revoir.